wana ezali liteya oyo ezali kati na monopoli te, me oyo papa na ngai ya mozwi ateyaki ngai. Ete mingi erreur oyo bato mingi basalaka ezali ke bakendaka kelasi mpona kozwa mosala, pe mosala evandi wana lokola yo oyebi. Mibeko ba oyo batiaka mobeko kaka bato na mbongo. Ngai na komaka mobeko te, okoki kosilekela ngai, kasi bato na mbongo ba oyo batiaka mobeko. Mobeko ya mbongo ezali bato ya oyo bazali na mbongo bakotia mobeko. Mbote awa Robert Kiyosaki, tokoti liteya ya sika ya kosepelisa kati na mateya ya kosepelisa ya mosolo to ya mbongo. Pona babilionnaire to koloba malamu babilionia na mbongo na bango. Po ndenge biso nyonso toyebi kelasi eteyaka eloko te oyo etali mbongo. Pe ezali kokotisa bato kati na mobulu po bato bazo kende kelasi pona tina na eloko oyo tokosolola pona yango lelo. Ake kelasi po azwa musala malamu. Pona ba oyo bayebi ngai te, papa na ngai ya bozwi mbongo to riche azalaki tata ya moninga na nga ya motema. Tata na nga ya mobola to pauvre azalaki moko ya bato oyo bazwaki diplôme na université. Na bokeseni na ngai nazalaki moyekoli ya moyenne penza kati na mikolo ya malamu. Tata na ngai ya bozwi to riche azalaki diplômé te, yango wana azalaki na point de vue oyo ezali différent na ya ngai, pe mabe ezali wana te. Papa na ngai ya bozwi to riche azalaki entrepreneur, pe tata na ngai ya pauvre azalaki professeur pe directeur ya ba école pe diplômé ya Stanford pe na université ya Chicago, pe azalaki na ba diplôme nyonso ya ba université. Tango nazalaki na 9 ans na mboka Hawaii, papa na ngai ya riche abandaki kote ya ngai makambo ya mbongo. Po mokolo moko natunaki molakisi na ngai ya CM1, motuna natunaki ye akote ya biso makambo ya mbongo, pe ayanolaki ngai tokolobela makambo ya mbongo te. Pe namonaki ezali solo bozoba. Pourquoi okokende kelasi kotanga pona kozwa musala, me koyekola eloko oyo etali mbongo to mosolo te. Na boye liteya ya liboso ekomami kaka wana ba riche to bato ya mbongo basalaka pona mbongo te. Donc tango nalakisa yo boye oyo eyaki na makanisi na yo, bien que nayebi déjà philosophie na yo, donc elingi koloba phrase oyo ezali na sens pona nga, mais pona bato oyo akoyoka likambo oyo pona mbala ya liboso ezali na sens te. Po okei kelasi po ozwa musala, po oganye mbongo, pe ozala esclave ya mbongo, pe osala na bazoba lokola ngai. Façon na ngai ya koteya ezali d'abord kotia doute na mutu na yo, po oboya ba système ya croyance, pe sima okoki kozala na makoki ya kolinga kondima ya sika. Esika nini o bomba ba croyance na yo ya kala. Donc tango okanisa kosala pona mbongo, nini eleka liboso na mutu na yo? Nakanisi
nsima na ntango nazalaki kosala na banke, nasalaki kaka mpona kozwa mbongo to salaire. Batikali koyeba ngai makambo ya éducation financière te. Epesaki mwa pasi muke kozanga musala oyo nasepelaki kosala. Nazalaki kati na bitumba makasi epai na kofuta ba facture nanga pe kokende musala ndenge ezalaki. Eske oza na baninga oyo basili kelasi kasi baza kozwa musala te? Naza na ba camarade ebele oyo bazali ba diplômé epai wapi bayebisaki bango soki botangi bokozwa musala malamu pe baza komikuta baza na eloko te. Moke kati na bango oyo bazali na musala, mais ebele na bango bazali na musala te. Eloko ya kosekisa na tango nasilisaki kelasi na bambula ya ba année 60 ezalaki na misala ebele, mais mokili ebongwani kasi kelasi ezobongwana te po ete bazali kozongela kosolola masolo moko kaka oyo ezali koloba osengeli kozwa musala. Nazalaki na chance mingi tango nasilisi kelasi to kozwa ba diplôme nanga na ba année 1969. Tozalaki ba diplômé oyo tofutamaki malamu mingi kati na historia ya Amerika. Ba étudiant ebele bazwaki salaire kati ya 1200 kati ya $120,000 na $150,000 na mbula ezali mbongo ebele te lelo, kasi na mbula ya 1969 ezalaki mbongo ebele mingi. Kasi libaku mabe lokola bilenge ebele tosalelaki nyonso, kasi nakanisi lite ya kouta epai ya tata na ngai ya riche koloba ete bato na mbongo kosalela musala te po na mbongo to lifuti malamu. Nazwi mbongo ebele pe nazalaki kati na kimia na musala. Eloko nini ya koleka awa nde éducation financière kokota na boye. Soki olingi kotikala na eloko songolo kati na litea oyo to discours ekozala oyo po ete boyebi ya mbongo to éducation financière ezali kozanga kosala musala pona mbongo. Moko na mituna ya yambo oyo ezali komituna na tango oyo nakanisi eloko tata na ngai ya mozui koloba pe kotuna mokolo oyo na kosalela lisusu lifuti te ekozala ndenge nini. Mokano na ngai ezalaki kokende na sanza te to kobikisa cancer te. Mokano na ngai ezalaki koyeba moko oyo mokolo oyo na kosala lisusu musala te ndenge nini kozwa mbongo po ete tango ozali kozela salaire ezali kouta na employeur to kouta lokola tata na ngai ya mobola abangaki kobungisa pension na ye ya gouvernement. Nazalaki komituna lolenge nini ya kobika oyo mokolo moko tata ya mobola babenganaki ye na musala pe abungisaki pension na ye ezalaki likambo na somo na kati na mokili. Azwaki lisusu eloko te
kasi ezalaki na sécurité sociale oyo ezali mabe koleka lisusu. Ezali tina oyo nazwaki mokano na tango nazalaki pene na age na yo to ebele moke koleka mbula ya 25 ans na miyebisaki nga moko ete mokano na ngai ezali koboya kozwa lifuti to salaire kouta epai na moto nyonso ndenge moko na gouvernement, nalingi assurance maladie te, sécurité sociale nalingi yango te, eloko nyonso ya ndenge wana. Nazalaki pilote na armée na ngonga wana pe bato bazalaki koloba na ngai malamu ozwi retraite ya malamu po musala oyo ezali musala ekomomeo na retraite ya malamu. Nazalaki koyanola bango ete ezali tango mususu mokano na bino kasi ezali mokano na ngai te. Lolenge na ngai ya kokanisa ezali oyo te. Yo nde ekosala bokeseni mpo na ngai po ete natikali kolinga kosala musala te. Mpo na bongo to mpo na kozwa lifuti. Na boye nazo kende kodevelope litea ya mokolo na lelo. Na sololi litea oyo kati na mokanda na ngai papa ya bozui, papa ya mobola. Pe tala eloko oyo ekosala bokeseni mpo na ngai. Ezali avantage oyo nazalaki na yango likolo ya baninga tango nazalaki na 9 ans. Nalingaki kosala musala pona kobongisa maye oyo omoni wana ebengami bilan financier oyo nde banke na yo alingi komona. Na tango nazalaki na 9 ans na ngonga oyo nazalaki kosakana na papa na ngai ya bozui Monopoly, ezalaki litea oyo ezalaki kati na lisano te, me koyebisanga mingi erreur oyo bato ebele kosala, bato kokende kelasi pona koluka musala. Bazali komikuta na esika oyo babola na bato ya classe moyenne. Tokosolola likambo yango sima. Kasi ba dépense ya bato wana ezali kofuta impôt. Kala mingi te président Trump alobaki akokitisa ba impôt na babola. Ezalaki na réduction moko te ya impôt kosalema. Po bato wana lokola oyebi mibeko ezali kokomama na bato ya mbongo. Nakomaka mobeko te okoki kosilikelanga, kasi mibeko to mobeko bato ya mbongo kokoma mobeko. Mobeko ya olo ezali ete moto oyo azali na olo kasi ye wana nde azokotia mobeko. Si ma réduction ya impôt ezali kaka pona bato wana, kaka epai ya bato wana ekokende. Nakoyebisa yo ebele likolo na yango. Ezali po na vanda awa nde naza kosala. Na boye ezali tina oyo na kozala moto ya yambo. Numéro 1, nazali na entreprise. Pe ba entreprise mingi. Pe naza kosala te. Yo ozo sala awa. Omoni ngai te kosala. Boye te kasi po ete naza kosala te pona kozwa lifuti. Sima koya immobilier. Pe immobilier eza malamu pona ntina ebele oyo
tokokende komona nsima. Tina ya motuya ezali ete ezali kopesa nzela ya kozwa nyongo oyo naza kosalela mingi. Nyongo mpona kosomba biloko ya immobilier mpe na kofuta impôt te. Nsima koya bapapier ezali kaka oyo ekokota kobomba mbongo to épargne. Les actions, les obligations, ya ba fonds commun, ya ba déplacement, ba action pe ba ETF. Naza na eloko moko te na yango, me yango nde bato mingi kosalelaka, kokende na kelasi kozwa musala, investir kati na plan ya retraite to ya pension, ko économiser mbongo. Nazalaki koloba eloko oyo kaka po epesa bino kanda bandeko, po ete tango mosusu ekobongola moke makanisi na bino, po ete nasalaka mobeko te na yebisi bino ete ezali mobeko. Ezali bato oyo bakofuta impôt monene pe bakosala po na ntina na impôt monene, pe ba oyo bakosala makasi mingi pe na suka tokozwa matière première po na klasi ya bokeseni ya actif. Kati ya matière première ezali ya biloko ya liboso. Sima tozali na mbongo, pétrole, mabele, mai, bilei, ezali pona kosomba oyo nde nazo sala musala. Tango na silisi kelasi na esika ya kosala pona lifuti pe ko travailler pona mbongo, éducation nanga pe raisonnement nanga, esengelaki kozala musika na eloko nyonso pe ete nazwaki deja musala malamu pe nazalaki na mayele ya maye oyo esengelaki nasala sima ya kosilisa kelasi. Eloko oyo natiaki mayele nanga mingi ezali matière première. Na boye na ba année 1970 na bandaki kosomba olo ata soki epekisamaki na bato ya Amerika kosala commerce ya olo, okanisi wana na 1970. Lelo oyo makambo ebongwani, nazali to bato bazali lelo na bitcoin. Ok, biloko nyonso ebongwani na lombango. Elingi koloba na bandaki na olo sima na baluki na kei na petrole po ete natangaki po na kozala motambwisi ya bato ya petrole. Nalingaki natambwisa babato ya Standard Oil, na boye nasalaki investissement na petrole. Mwasi na ngai moko tozalaki na ba action te kati na Standard Oil to Chevron to Exxon. Tozalaki na ba puits na petrole. Mbala lisusu tax ezalaki te, ezalaki na ba avantages fiscaux soki tozalaki na ba action ya petrole. Mais bozali na ba réduction ebele ya impôt soki bozali na petrole ya solo pe sima na investissement pona ko na nasalaki investissement pona nini na immobilier po ete
nakokaki kosalela nyongo mpona kosomba biloko mpe po ete nasalelaki nyongo mpe nafuta impo te. Mpe nsima ya misato nabandaki entreprise na nga ya yambo vrai entreprise, nazwaki bakope mike mike na ntango oyo nazalaki nano elenge, kasi kope ya liboso ya solo ezalaki koteka baportefeuille ya surfer, epesaki nga makoki wana ezali liteya oyo ezali kati na monopoli te, me oyo papa na ngai ya mozwi ateyaki ngai. Ete mingi erreur oyo bato mingi basalaka ezali ke bakendaka kelasi mpona kozwa mosala, pe mosala evandi wana lokola yo oyebi. Mibeko ba oyo bayo batiaka mobeko kaka bato na mbongo. Ngai na komaka mobeko te, okoki kosilekela ngai, kasi bato na mbongo ba oyo batiaka mobeko. Mobeko ya mbongo ezali bato ya oyo bazali na mbongo bakotia mobeko. Mbote awa Robert Kiyosaki, tokoti liteya ya sika ya kosepelisa kati na mateya ya kosepelisa ya mosolo. Empo muke mingi empo muke mingi pe nyonso oyo ezali kotinda naluka nyongo to det kino awa bato ebele oyo basili kosala boluki na bango. Nyongo monene oyo bayebi ezali nyongo ya ba étudiant na université. Nalingi koloba ezali kopesa somo na oyo ezali nyongo ya ba étudiant na université. Lelo oyo ezali nyongo ya mabe koleka ba nyongo nyonso, po ete okoki kodeklare faillite te na nyongo ya ba étudiant. Sima ozwa nyongo mususu po na kosomba ndako pe obengi eloko wana actif, alors que ezali actif te, ezali réellement ezali passif. Po na nini? Po ete mbongo ezali kokende lolenge ndako na yo ekosenga mbongo na suka ya sanza. Sima osomba voiture nasombaki yanga kitoko koleka. Donc likambo pona ebele ya bilenge to ba jeune ezali ete bazokende classe pona kozwa mosala, pe ebele kati na bango bakozwa nyongo na banyongo ya ba étudiant sima babali basi pe kosomba ndako pe voiture bo komikuta kozwa na nyongo ebele ya buzoba, kasi bazwi chance te ya koya awa. Investissement moko oyo bakosala ezali kaka ya plan ya épargne to retraite to pension. Eloko oyo nakoki komeka ko kosimba te ata na nzete ya 10 metre te. Sikoyo tozokende koloba na ntina na eloko mosusu ezali bitcoin, dollar na wolo to or. Ya mutuya ezali nini? Nasepeli na immobilier mbala lisusu po ete ezali nyongo.
nazosalela nyongo pona kosomba immobilier. Epai wapi bato nyonso balobi kozwa nyongo te, kasi ngai nasepeli kozwa nyongo. Trump asepeli na nyongo, azali mokonzi ya banyongo. Sikoyo nazali na nyongo ya lolenge ya à peu près 600 millions de dollars. Bato ebele baza kokoka kozongisa nyongo te ya carte crédit. Ezali kolakisa lolenge nini situation ezali mawa. Pe wana naza koloba bato oyo batangi. Pe sima awa bazali kozwa ba réduction ya impôt po ete nazali ko engager bato na musala. Soki ozali kozwa salaire to lifuti oza kofuta tax. Kasi soki ozali kopesa bato misala ozali kopesa misala epai ya bato, réduction ya impôt ezali pona tina na yo. Tala malamu Amazon balingi kofungola ba entrepôt ya sika. Gouvernement nyonso balingi koyamba bango. Pardon yaka na Inde, pardon yaka na Canada. Po nini? Po ete bakopesa bato misala pe bato ya musala to oyo baza kosala misala bakofuta ba taxe to impôt. Ezali ndenge moko na Tesla bazwaki makanisi pe bazwaki lolenge ya à peu près 50 milliards ya dollars kouta na État ya Nevada po ete bazali kopesa bato misala. Ezali pona yango tango professeur na yo kopesa yo toli ya kosala ba étude po na kozwa musala malamu, esengeli komilobela na kokanisa muke lolenge mususu. Mbala oyo okozwa musala oyo ekosalisa yo na kozwa expérience na connaissance. Donc tina ya liteya oyo ya liboso ezali ete bato ya mbongo kosala te pona mbongo. Elingi koloba nalingi kozwa salaire te, nalingi kosalela nyongo pe nalingi kofuta impôt te. Soki na kofuta impôt ezali ya moke mingi koleka, nalingi kosangisa nyonso oyo pona zwa mbongo ebele.